bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokil Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. De l'internaute, merci d'être branché sur Africa Info. Merci également d'être très nombreux en train de nous suivre à travers le monde. Vous êtes branchés sur Africa Info, mesdames et messieurs. Et tous les amis également de Franck Stemai. Merci de nous compter parmi, bien sûr, des milliers d'internautes qui êtes bien sûr branchés en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de beaucoup d'actualités concernant d'ailleurs l'artiste d'abord que vous connaissez très bien, la comédienne Fatou Miracle. Nous allons parler aussi de quelques points concernant bien sûr sa carrière. Boyebi ki mingi, Batou Narabiso, à moi on aura sauté, à Kenda Wapi, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est devenue. Il n'y a pas plus longtemps, à Meke Kosa la Biso, moi, télé-réalité naïe, bien sûr. Et te belé, Meke peut jouer quelques réponses concernant ce que l'artiste avait dit. Mais mingi pe, Meke ko polémiquer sur sa vie d'ailleurs privée. Et aujourd'hui nous aurons bien sûr cette opportunité de parler de cette star, bien sûr, Fatou Miracle, mais aussi il y a un artiste musicien qui était aux côtés de Ferrego là, qui a essayé un peu de parler un peu du mal de l'artiste concernant sa chanson. Alors on a mais moi kaka, va fonctionner, mais les autres aujourd'hui quelques détails et aussi quelques éclairages bien sûr par rapport à ma solo, on a un studio Robert Lelo et que ça la biso extrêmement bien. Alors Lelo, c'est d'ailleurs, ce n'est pas un habitué de cette émission. Et ça, Penzap Maramonaïté, lui, fait ses affaires. Il vit vraiment dans Maramonaï, Moussousoumien. C'est le petit frère propre, bien sûr, de Fatou Miracle. Mais lui, c'est vraiment un ami de longue date, Patrick Bizima, qui a voulu aujourd'hui nous donner cette opportunité, bien sûr, à mettre un peu Koloba et puis expliquer, moi, ma cambe belé, où il mingi ba yébité, mingi ba polémique toujours, sans le savoir. Il est là avec moi. Patrick Bizima, bonjour. Bonjour Franck Stemai. Ça va? Oui, ça va très bien, je vais bien, merci. Pour nous, c'est un plaisir parce que nous avons à pied levé, en tout cas, nous avons à pied levé. Pour moi, puis photo sur déjà bonne santé, puis bonne affaire, réseau qui est bien. Oui, nous avons sa grâce. Alors, ça, la grâce, bisoba nae, tout ça, a toujours grâce nae. Donc, alors, ça, la grâce. Voilà, ceux qui n'ont pas été sur Patrick Bizima parce que ma maison est belle. Batubaye bio mingi. Au Missoussoué Batam Souna Mikili Moussa Libanda Baye bioté. Na tout le monde annonce que aux petits frères propres, il y a Fatou Miracle les robots battés. Alors, tout me peu koloba déjà pourquoi Fatou Miracle à mon en les sauter na Moussa Naé, tu es qui est artiste comédienne, après ça a toli na pièce de théâtre naé, na cinéma naé. Aujourd'hui, on dirait un peu comme dans le monde. Le quoi tu joues chance aux oreilles, tu joues, ou expliquer biso même pas de long, mais même pas de long, mais un peu à large. Bon, Franck, vraiment merci mingi parce que au moni tous en mboka moko RDC batu balobaka makambo mususu mutaebité. Donc tout ce qu'a fait à la Mouki, on dit qu'on développer si j'ai mon avis à Moutou, on dirait Mouton et Bisaki. Il y a les bossons no moni Fatou, aza parent, aza responsable, aza maman yabana. Quand je dis maman yabana, non que bana kaka oyabota, netinga nazora Fatou maman. Omoni lelo, batu bakuma, Moutona maboke, Moutona théâtre, omoni, bah évite que Moussala wana eza ba tout exemple le comme fiston Sai Sai lelo a se positionner makasi non que Sai Sai na lui onga na yebi ba to ba se positionner mingi bazali Moussala wana donc pour Nabiso le fait que azali toujours na kati bande ko toucher moi personnalité mingi ozomona na maman pamba pamba mais eza Moussala na ye elonga na yebi atimo pose muke raison netindi ya chapoze pour bato bazoloba te eza na ba propre raison na ye eza te ki afinga na kina mutu eza te ki azana problème na mutu beza na nyonga mutu non omoni ça arrive aussi omona mutu ndenge Franck Nengo sabu donc lelo
ndenge naza chroniqueur boye naza journaliste na mona tano pose na makambo na tala na mamba foyer nanga mamba éducation bana nanga omoni le fait que aza mama arobima banini tout ça tiki ake ba tournage banini tout ça arose temps sur tournage 5 à 6 jours le temps que a l'éducation à bana na ye ozomona donc voilà. Donc, ils ont raison, mot privé, juste pour équiper foyer. Équiper foyer, pour avenir à banana, éducation à banana plutôt. Mais en zappant Patrick Bizima, na koya ki na émission moko ya ndeko na Jazz Kavulu, na site ndeko na Vincent Chilouise la voix du peuple, ayambaki artiste mo danseur, ya Ferrego là au hôtel Kolongwa. Kombo ne côté na kati. Alors mi kombo na yo, kombo Fatou Miracle pe côté na kati. On a tali émission mais oyo baza bato on a yebi bien qu'est-ce que se passe bino bozom bo sonaye no boke pas faire bo pesimbongo pendant que yende mukolo nzembo ezaki no ndenge nti lelo oyo artiste mo sa émission na kombo ya Fatou Miracle pe na kombo na Patrick Bizima. Franck eza mawa mingi omoni biso to ba chrétien biso to ba chrétien que chrétien na biso ezate que pour la zone émission na yo biso to ba chrétien omoni kokaba babota maranango omoni ndeko wana nga na yebaka ete ba musicien na ko ba notanga ba musicien o ya vient nga Ferrego là on a yebi ba Freddy Makola ba Bercy ba Rit ba échappé ba musicien ba ebele ba frère nanga ba vibration ex-chef d'orchestre ba de Gaulle ba musicien basé belé bango nyonso ne bazar na équipe wana mobimba tozana ba entouré de la famille pour na solo na bango bien frère wana nga na yeba ki ete jour moko na répétition na ye répétition aye vernga azande ko mbali aye vernga non Patrick via pesinga ti le na comprendre raté soki nzembo soki espace na yeba kati naza vraiment na batute est-ce que oko ko edenga te banini tout ça na c'est non problème ezate mais avant que ça là il faut la soin à faire parce que faire aza vienanga tout cela ka bien aza ya bana responsable babilo mususu o eza muta lobby ibandi ko salir na batu tam muta ko fana na kwema muni tam mususu faire mtati et pour ça bon côté ouais tant waye na solo na ye na bisi problème ezate non soina vient en affaire donc on vient pas être tellement chargé tout temps soigner ma kamwana te akipoto ni akenda kipoto et puis jour moko na fandi les padres na kin na fandi na ki téléphone anga jomo sonné na poko avait vers 16h 17h oh bonsoir oh les padres mes respects viennent bien Patrick Ozap na bive na zana bandal nazo bimana comme ba côté ba wileri abi zo $300 mo boye tiens enveloppe noti na mutu opesa Franck na fandi na bi na niveau à faire pour azavi babilo honnête ba 200 ba 300 wana na ndinga mabeteza pe sans polémique aleka maramwa faire bien un petit pour la $300 na bengi moko siko na moi pe numéro un numéro Vodacom na bengi siko faire moko sonne invité sonne et moi ayo zanga na tu vie excusez na benga na WhatsApp o bengi nga abi non na bengi hotel na bengi hotel et kati na bien OK na beaucoup expliquer ba détail na phone na bengi CG Vasco Mabiala na bengi vieux Vasco beta na numéro oyo na phone na yo ya numéro bu abeti et bimi numéro nani ya frère na biso Evariste na bi vieux Vasco abi mais ça numéro Evariste na bi vieux Vasco tout de suite là numéro to benganga tala mambo sali c'est vrai au zap na sina na banda bisinga landanga na lemba Vasco Mabiala dans un mois contre-temps, tout a été lundi. Mardi, nous avons bien en répétition. Tout fandi, tout solo. Patrick,
jeune frère nanga moni mwana na Evariste limbisanga naza musicien te naza ni bureau ya vie nanga fi regola mais asa grand frère to soir na bien biso to baleki ozomona o asala pona biso na ko koni yango te net pona nga na ko koni yango te et sali que or ma musique avait appelé ça biso mo opportunité mususu lokwa nga sala business na sala ba faire na nga ma opportunité mususu pour asomba ne pe ba carte ouais petit nanga omoni jeune na Evariste na voyage amo ko jalousie ba musicien koloba boy koloba donc déjà ninga zana ba problème na ye moko boye nango ke na biso mo rapide pour dossier azana mo ba problème na ye moko boye et au sala que na makambo oyo nga na lobaki ni ba ambale makambo wana nyoso et puis ça qui les patre kanda a révoqué alongola nzembo na ye ezaki na studio na enregistré na yoka pété maman nzembo na yoka te na o quelque soit soki nini na yoka te parce que est-ce que binto bosolaka opesaka ye assurance ko opese mbongo et puis fatumera ke pa opese mbongo pour que ayemba bino na nzembo wana marqué si je wana na yebi anguti na yebi kaki veranga azaki na espace soki espace ya nzembo na yebi te soki espace eloko ni na yebi te po aza ni chanteur ni animateur mais ce que dans bino bosona ye otika po opese mbongo te non tout ça ni si je moi maman mbongo te mais ndenge za ndenga bien baza ba frère so naza nango lelo net frank yo za nango tokute na yo naza difficulté okoyedenga omoni baza ba frère conjoncture lelo actuel na mamandule yo yebi o comprendre yo yebi na ko expliquer ma musique te ça arrive des fois baza bandeko na koza nango na aider bango lobi bango pe bakoza nango ba edenga eza nango réciproque ezati ke nga naza wana net prêtre moko boye soki millionnaire moko boye en traitant à solo na yo a proposer yo nini na répétition ayepa nanga lobi viena biso faire PC espace na lukela ye moto moko oyo ya koyemba ye aza chanteur te non ça veut dire que bazora banzembo net Nicolas pas chanteur te drummer mais au moins a chaque nzembo na album et faire mtayemba nzembo wana niveau ya Nicolas makamio c'est la catégorie te Franck niveau ya Nicolas kotiango na frère na biso na Evariste te d'accord on a eu deux fois kaka là sincèrement na yeba été na mona deux fois na mona une fois jour ay ko aborder nga wana na jour moko boye abenganga azaki na urgence moko boye lokwa insista ki trop nga ki ndaka vérité na zai juste dépasser na luka yete soki nga nakoko luka moto lelo nakoluka béchappé nakoluka ba blesse créateur ba bercy mwana nakoluka Freddy Makola Nicolas bato bazamo ebele merci beaucoup d'accord Patrick Bizima nous aura moins éclairage par rapport à dossier on ne peut pas en faire toute une émission il vous a quand même la sensité alors Patrick Bizima ils ont opportunité de jouer boyer to mekin pour sur la bloco bato bengi ba polémique sur yango yo vous allez mutu ko aider biso muki hein na mamto tout na lelo et déranger oté public est à biso petit Fatou miracle c'est vrai que longo na scène to longo na monde artistique pour un temps yo mo rotolo ba awa ils ont une raison privée mais sikoyo ba we la ranini na bande ko naye o ba na ye musala kala ya seul pechanga si la bisalu bazala na ye bien nous n'irait selon les autres qui disent que à commander j'ai kenda moi bien à moi ça la masse na bargay à comment éviter bango et ce qu'on va na bangote en ce temps na bangote ba masse na balela trop na entourage bango yo éclairer qu'est-ce qui se passe entre les trois sœurs depuis quand des années bazara toujours ensemble si on a biso si la bisalu na yosi pechanga Franck oyebi Congo za makambo vraiment baza ba sœur oyo na koloba mabe na bango te parce que ils a déjà famille nga za mwana mbali bango baza bana basi mais pourquoi ta baguerre on c'est vraiment boy te non banda les polémiques kaka Patrick Bizima te oloba boy Dominique Mikoli boy yo kasi kapam asa kasi ko za na Londres ouais nakokota makambo wana te baza bandeko basi bango na bango
bayibi mamba wela mais eloko nga nayebi oyo nafandaka omona mutu aye na ndako koluka fatu aoya na kombo ya Irsile aoya na kombo ya Sila nani wana te na otanga kombo te basongisongi kaka donc mutu aye na lisolo na ye marki mo lunette no wana eza kitoko so peut-être lunette wana sepe nango nga na oya drobit tozobezanga marki bato bacomprendre Frank Stemai Frank Stemai kombo ya kati na ndenge système tozala ntango le marki ezala bato bayebaka te le marki botama na ndenge système tozala wana tocontribue na baréunion wana bino bocomprendre ntango loba mamo ote na tiaka tembe le marki botama biso présent entre parenthèses. Ouais. Donc Frank Stemai so na CP la lunette no wana na oya drobit. Frank na CP la lunette na yo kabelanga. Mais siko musu c'est comme na kini za ndeni. Mutu po ya drobit oya na solo komba mutenti soutien na ye. Ko tout ofanda ke sika boye. Et si la loba ki boye. Si la loba ki boye. Alongo lisu c'est pas fatu akekuna. Nazaki na fatu bon. Asoro ya ko fo. Donc moni ba ndeko nanga basi baza juste victime songi nde to songo to na bandal toto za matanga to perdre oncle Amso Claude Gelor Kitenge ayaki na Irène Lampa petite sœur propre ya Ursile ba iko assister biso na matanga fato za na matanga ngana za na matanga ce qui réellement bazana ba conflit na bango balinga baya ko assister même ngana matanga ti Irsile ya kité te si la pa ya kité non yoka Frank limbisa mwa muke ce qui problème est bimi pour monter ici là ils ont à moi temps likambo ezara wana elongo monga na comprena na mona ke fatu aloba nga naza na raison ozomona ya nanga fatu mama nanga aloba ke naza na raison na likambo na kosola ta même pas au kosola non kindi kosenga pardon pourquoi si la paix mama kuluta bana grande sœur na biso si la bisalo ye pa rofanda na kona bi mais nga za mama leki bana mama kuluta bana fatu azaleki nga na ya verrier omoni moi ba zone d'ombre wana yango esalaka peut-être que mutu na mutu aza ba coin mais lelo ne to sono boy na ko bima bo inde na ketie pa ba Irsile na ndako mutu benga nga kuna zati pona la kisoa ke tozana problème te ils a juste victime kaka songi on comprend ils a juste victime songi est-ce que ko jouer des pontes le quoi yo zama no mbali bango so no le ba sœur na yo ko jouer des pontes pour créer climat mo ya paix que non la na pesi mbote la patronne Fatou Miracle depuis la Belgique azaki na kin awa que non créer tam so mo lo mo bo nde yo e banda ko ngela o créer tam so mo terrain d'entente mo entre bango est-ce que ko jouer des pontes Frank il faut payer ça temps na temps donc il faut payer ça temps na temps bango nyoso bazana baza ba victime baza blessé pour na minoko abatu on comprend au moins lelo na soulever pour moi na benyo marquis bato mususu bayebi ntango mususu te eza kombo ntango masolani esalemaka kombo no etikalaka bamoma moko boye Frank donc lelo nakokende na lobi likambo moko boye Frank kutu tanto okola banini tout ça nafapaka ye kutu banini nabetaka mwa wana nazokaka na munduka na bano bete fort moto ezaki vrai mais motu aoya nango na forme moko boye oyo écoutez monsieur vous faites des okisi motema na afandaki na kati ya basi bani tout ça awa minimiser nga omoni donc ezelo moko bezaja wana na yoka elo moko balobi que Fatou amemisaka nani si la sac et si sac na lobby Frank toza quand même bato mais mai ninga na pamba te peut-être bizima to wana bandala te yoka Frank toza quand même bato donc Fatou pe ndenge bande kotambola bango 3 na kati ya voiture ba sœur na ngana na car liboso yango amene ko dinde ba masa non même pas ça siko tolo bapeke Miracle azaki chauffeur ya Irsile na ya na biso sila ya na nga Irsile pechanga na sila Fatou azaki chauffeur na bango ozomona eza ba sujet moko oyo
tokoki discuter en même pas loko ba basi bazaka ba réaction épidermique neti nga mbali mpunso ka likambo fine penye neti okite mais moi si toucher sika mo boya ningani mbala moko omoni donc ils sont juste victimes comme noko bato fatu yananga akomi msesi sakite ezaki ba circonstance aza moto lelo oyo bako rouler aza fatigué mtande ko sa ba course ya ba tournage na bango bako fanda na bango ba basi tanke bandeko mo masolo ma copine ozap na zesika bo maman ozap na zesika ba kutani ako zape fatigué ako bossa pe sac tandis que si la tika na kata ya voiture bien yana richesse na kata sac na kata voiture amemi a quitter les na sac mais nani on mona biloko na biki bakisa sa pe na marambo ou bien voyez ça no beta masolo bongo na lobi boye tango to kiti awat to koti bat bamoni bisut to kuta na alimentation ou aborder l'alimentation tena ne ko lukayo ta yoka ki bobo bat bamona ki bisu tant to kiti bat bamoni bisu tout ça chez les privilégiés hein, Camille les privilégiés ça dit que banda les commissions normalement linéaire mon boy hormis ville hein Camille les privilégiés qui était là au moment kasi awa yana kaki yanke wana pesi mbote NL nati le collège Chilungu sans oublier bien sûr Mpoka vient na JR et Yobi ça dit que référence est changée ça dit tout le pas kaki yanke wana ville référence monsieur comme na banda lungwa awa na avenue Kasavubu non loin bien sûr. Il y a Arrête Chibango, donc tout le monde on a chez les privilégiés. Camille les privilégiés, on est toujours là et que ça la biso bien. Ouais, d'ailleurs juste une parenthèse. Patrick Bizima, obi limbisanga to kenda na pena moi boye po batu ba fanatique ba linga ba artiste wana baza ébélé à travers le monde ba la biso et je crois que l'éclairage que ça là bango vraiment bien. Il y a pas plus tard que quelques mois Fatou Miracle à ça qui battait les réalités mon côté comme on a bisognoso c'était vraiment bien mais autour de ça bato polémique qui a sur yango oh non kunezana akimi Kinshasa parce que moi ça André Kimbuta zolo kisaye akoma deuxième femme André Kimbuta imba tinde na Belgique yakena obote la kuna patati patata yum tuzana kata famille yo pose ali businessman au salaire musana ou bien est-ce que bato bato la éclairer lanterne na bango par rapport à ces jeunes Bimaki et les lopes ont en plein on est complètement membre solo. Et excusez Franck, avec beaucoup de respect, André Kimbuta oya gouverneur. Oya gouverneur. Ah. Il y a le salon te na fanda jour moko Andrien Bokila, Andrien abenganga na Belgique. OK. Andrien abenga atuna Patrick Tala nandaki émission moko balobaki na seki bon na mona peut-être ezaka émission et après c'est il y a kinde qui pas tuna ngango pour tous récemment na kin awa atuna ngango bato atuna ngango ebele ba Junior Chaumba Landry Awak batuna ngango ba bloko wana nyoso ba question wana batuna ngango na ndenge mabete papa André Kimbuta a mobali ce qui tangama qui peut-être que azamba la fatu angazamba la fatu menga banda na ngai leki fatu tina ba parents to yebiete étant que papa ya mwana fatu ou bien relation moko amoureuse boye na fatu biso to yebi papa André Kimbuta que azali gouverneur ya ville à Kinshasa point barre tant mususu akoko taper boye d'ailleurs au PC Mbote à mon arabe bon ça va moi na nga moko boye ko pesa Mbote puis c'est fini mais aye banga ba yebi tant c'est beau frère non on comprend tant souffre aba ko taper na fatu comme par hasard que likango na nga o mumi na nga mo boye rien na ça vraiment sérieux au moni question oyoza question oyoza vraiment sensible et comment ti kokota mingi na vie privée à fatu problème ezani soki to koti na mozindo eloko bato baluka bayeba mobala fatu azaka nani mobala fatu azaka nani na pesi vraiment mbote mingi beau-frère nanga PZ la pesi mbote beau-frère nanga PZ homme complet ukatika PZ PZ kaka
PZ. La polémique est sous un moment. Faut bomber comme mobimba pour ani. PZ dans le moment. PZ nini. Z des anini. Donc comment sous on peut se pas devoir. Zagombila. Pe wana na bombi. Na sukika wana yaza aza libula métro prêtre au savanati. Yende mobile la fatu miracle. Mais rumeur est où tawapi? Parce qu'il matanga, kota labino, Léo Sommet, qu'est-ce qui s'est passé pour la question? Qui pouvait sortir cela? Karapamba Boye, les Cambodgiens en entier, et puis voilà, autour de l'artiste, Nyo Soane Bimé. Babilo connaît ça, excusez Franck. Babilo connaît Babilo Moyo. Et ça, la rumeur. Au moni lelo, Moutaro Fanda, l'obé ah, t'as la coute Franck Stemai. Akotaki asalaki eloko moko boye moto ako bimselo kwa rapport sali kaka réputation moto omoni biso toza wana émission oyo nayebi ke ya nanga fata kolandango vraiment avec beaucoup de respect toyebi papa André Kimbuta étant que gouverneur de la ville. Ata soutenu moi dans 5 ans, on sa réponse. Soutenu André Kimbuta nani à répondre. Et non que mon bal a fatou, soit le camp a fatou, babotan a fatou moi non. Tu es bien monté. Dans un vraiment sérieux, tu es bien goté. Tu es bien goté. Je me suis nazaki un peu dérangé. Tozaki na moi réception familiale moko et abami moko, ezaki na ville. Tu fandi boy, ah Patrick, boni beau-frère. Beau-frère Sarah Pemeni kaka, tu beau-frère André Kimbuta. Ah oh, babeti on a ta manifestation. Tu fandi ki boy. Oh. Na fandi mi sans parler na Mikili. A hotel Mikili ya. Fandi na bi. Ah, c'est vrai na pena mi sananga Bobongumi. Yaza na Paris. Na zaina ye na manifestation to fandaki. Elo antango bimi na seki. Tellement ezelo mobo oyo tokipaka ngo vraiment te na kokai kokota na muzindo to ban pesa ba détail explication non mais na komo mona ki komo koma assurer moi blo msupeza la raboué papa André Kimbuta aza responsable c'est ça aza autorité aza na mwasi na ye na bana na ye omoni exemple msupe ke motoro ye ba pété fatoro le capé bo pour fatu ndenge zana ya nanga alekaka aza motu atambola na ye ndenge motu nyonso atambola omoni babiloko bongo jour mosusu famille ya mwasi ya papa André Kimbuta bakope ko amene banquette bayeba est-ce que bakope ko nomanda babiloko boye écrire bato ba problème yango wana na signe na bino c'est que le quoi je sens couper la parole le quoi le créer un problème beaucoup le côté boyeba source ya na lobby que babiloko aboye moto arose en ignorance et créer peu problème. Mais pourquoi qui pouvait sortir cette nouvelle? Je ne sais pas. Bolandela pété qui parle. Non peut-être alors. Pour te dire qu'ils a vérité, ils ont rumeur. Ils ont vérité. Patrick Bizima, donc laisse-moi penser au président Adonis Ngambani Mbambi. Il y a la grande dame Julie Kintima depuis les USA à Otalabiso, bien sûr. Maman Colette Laïne Ngambani, prince, bien sûr, Ngambani depuis les États-Unis. Et puis tous les enfants du président Adonis Ngambani, merci. Et puis les très spécial du président Echeverry Mouzangou. Merci d'être là et merci pour le soutien. Je penserai également à mon vieux Gauthier Mascotte, le boss idéal. Merci pour le soutien. Pourquoi pas aussi à Djodjongonda, Imen, la terre avantageuse. Merci beaucoup mon vieux, on est toujours ensemble. Et puis le premier messieurs, hein, il y a ville à Lyon, on l'appelle Blanchard Kabanga. Merci beaucoup monsieur Confusion. Je n'oublierai pas aussi mon frère et frangin bien sûr, Blaise Lomingo Fashion, toujours à Lyon. Nechapindi à Paris, merci beaucoup pour le soutien. Je penserai également à mon sponsor, nous l'appelle Alain Dynamo, l'homme aux surprises agréables, l'homme aux surprises agréables, Bogati na poche, Moté Maman Johnny Samba. Merci beaucoup pour tout. Alain Dynamo, sans oublier aussi merci pour la première dame de Lausanne, Motema Viego Belisha, grand prêtre, et puis il y a Willy Mouchen, le code mondial, Kinshasa, il faut zongakin,
il y a la biso bien Dijon, il y a Kobeba, il y a Willy Moucheni, le code mondial. Merci pour tout mon vieux. Sans oublier aussi mon grand frère Alexis Cass-Layton. Merci beaucoup pour le soutien. Je penserai aussi, depuis Switzerland, bien sûr, à Claude Luke Bakweno, mais c'est jugement. Merci beaucoup. Donc, il y a toujours voilà. Ils ont aussi la biso vrai bien. Et puis, Bandegonios sur à travers le monde. Vous avez vraiment ébélé. L'Afrique du Sud, à travers le monde, vraiment, dans le Sanate. On est toujours ensemble. L'émission, ils ont tellement ébélé. Et tu continues au Kansabi. Maman, mamie, depuis Suisse. Donc, merci beaucoup également. Naba soutien. On est toujours ensemble. Patrick Bizima, tout le monde qui est moqué vers la fin. Parce que nous avons un éclairage par rapport à autour de l'artiste. Et que ça la biso bien parce que à ce combat qui était un amour en biso vie nyonso à sali et que ça la biso bien mais si koyo tozongela yo Patrick Bizima va faire ça va ils ont qu'une bien nous tout à l'heure dans tout ce que tu fais business na Kinshasa na domaine en mituka tout le monde mingi le comme côté mingi za Asie qui est Europe. Mais différence, est-ce que Asie est bien copié ou bien copier Asie au foot mieux que l'Europe? Et puis deuxièmement, on a besoin de fonctionner dans le domaine de tout quand nous sommes là, on rassurer que les continue à marcher bien. Ouais, ils ont marché bien, toujours dans grâce à Nzambé. Il y a un maître suprême. Donc, il y a une agence World Business. World Business. Ouais, donc. Ils ont vente et achat de véhicules pour nous contacter sur Moutaro Zouangaïza plus 243 09 91 97 34 00. Donc voilà. Na ligne na remercier batu oyo ba assistant à trop na remercier Junior Chaumba na Paris, Landry Awak, Andrien Boukila na Belgique, Célia Kindeki, Yannick Moulanga, na PCP Dominique Miko Bimbote, petit frère il y a Ursule Péchan. Donc sans microbe. Na PCP Pati la Mbote na Londres, na PC grand frère nanga Bosso Kito Mbote na Lukapa na pesi Papi au Congo na pesi Bijou au Itimbi Mbote na pesi Maman Clarisse na Paris Mbote grand frère na Maxime na pesi bana na biso Mbote na pesi Jenny Mohamed la mannequin na pesi Archange du Kilo na pesi Azur na pesi Mbote bébé Azur sans oublier Trésor Congo Hans Luzolo Mike la Duchesse donc on a vraiment famille donc voilà. Merci beaucoup Patrick Bizima d'être disponible là et salut biso bien moi ton PC biso. Merci également à Dekos Mukoko et surtout mes sincères condoléances parce que Dekos de Mukoko tenait à Kinshasa pour nous enterrer maman naïe à Koufaki on est sur la Dekos Mukoko à travers le monde. Boyebake azali vraiment éprouvé donc lobby biso dans la commune dans la maison communale à Bandalungwa comme lobby samedi le 9 et puis au dimanche le 10 donc Dekos Mukoko est à Kinshasa pour enterrer sa maman. Nous compatissons bien sûr avec lui, il est toujours là, tout à l'heure aux Amaye, pour nous Kabula toujours Mawaye Kosa la biso bien tout Bandalungwa bien sûr et derrière Dekos Mukoko. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde. Nous sommes très heureux parce que Boyebike tant biso to Lobama Kambuto qui est la source. Rumeur est circulée autour de l'artiste. Il faut y a la source et c'est là une vraie information et éclairer bien sûr la lanterne de tout le monde qui nous suit bien sûr, qui nous suit à travers le monde. Je rappelle que tu allez chez le privilégié, chez Camille le privilégié, il est tout le temps chez Kaki Akewa. Et voilà maintenant espace monsieur sur Sikebotami Hormiville. Alors Bandalungwa nous en avons toujours à côté la match. Il y a bien chez le privilégié, donc non loin bien sûr. Il y a Harry et Chibangu, toujours dans l'avenue Kassavubu. Merci d'être branché sur Africa Info. Nous remercions bien sûr l'équipe technique qui était chapeautée par Maïle Sadiki. Donc Yéné Mtassala tout.
techniquement en Afrique Info. Merci à Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo. Merci également au président Rigen et tout le personnel, bien sûr, de l'Afrique Info. Et vous qui nous soutenez à travers le monde, vous allez vraiment aider, je ne vous oublierai pas. Et la Canissi, la reine de Bordeaux, Jolivette Ntsamba, moi si il y a Pembe. Hein? Coucou, un coucou spécial à toi, Jolivette Ntsamba. Merci beaucoup d'être là. Et puis le reste, la Congolaise Malolo. On est toujours ensemble. Et puis tout Paris, en tout cas, je pense à vous. Tout le monde qui aime bien ce Franck Stémaï, tous allez toujours ensemble. Et restez branchés, surtout prenez bien soin de vous, car chaque jour est une vie. Bon début de week-end à tout le monde. Au revoir. Oui. Nabo Sanité, Patrick Binda, Christian Choga, pour nous clôturer ML Mwaka. ML Mwaka. Merci, merci Mbote. Merci beaucoup. Voilà. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stémaï, Kiandankala, Twende. X passe.